Et ça, à bout de mais musicien, il faut un esprit. Il faut un esprit parce que tu peux pas. Moutounio Sagoye, n'importe qui a voulu approcher au pété. Moutounio Sagoye, donc, les Arabons, les années qu'on soit garde. Moi, je boulot dans le biseau. Le lot, je me suis dit, ah, j'en ai aucun pété, des choses à la fierté. Mais pourquoi pas qu'il y ait un peu de fou à Ghana Bandombo? Ils ont les mots, ils ont nuance, ils ont non, ils ont place où ils ont attends, on dit mon sous sur la ville, par exemple, la ville, par exemple, la Chine, la Moutou, par exemple, John Boy, ouais. Amina ye oyo tozalaki na ye ntina suka na ye na hôpital na ndenge akendeki quoi donc c'est ça. Nayoka lisolo mo wabi abombisaka mbongo si pas sango mais yo kenda. Yebi masolo nayoka lisolo. Si bon, ndenge ezalaka na ndule te. Mpona ndule ndenge ezalaka na soki na bakina nde tobeta ndule soki osali erreur mpa balekeli yo. Leader. Balekeli yo. Sikoyo donc ezalaki eloka mouvement ezalaki ya biso 3. Kofi ali babatikalaki tokende alandi bango na gemena tokende gemena mpe toke bangi centrafrique tobeti tozongi gemena toye nde ezalaka yake bomona mai alingaki balare kolingi koma neti mo bamobulu moko boye nga naleki mpasi sango place babomisala na récupéra balikonda non bon nga ya pire nazalaki déjà des souza nasala te c'était des souza centre nayemba déjà na pepe kale kuta avant nakota mouvement naya concert na bango pepe kala matsanga podium toyemba na ye et tant que musicien ayebaki yo côté moko ezalaki ndeni occasion déjà kombo de ba shock star nabeti na ba shock star nabeti ndenge na biso histoire na nga histoire ya shock star langa star nazalaki déjà kombo donc ils ont des locaux ayebate po ayebi bien yokaka na bafle yokaka radio tant on a yemba ba disque nga naza chanteur ote na ba cœur nga ça va vocal vous comprenez na choc ça ça vocal différence merci ce que ça peut interpréter calé mo bazo calé bien parce qu'il y a ça na moi azana couleur on a calé vous comprenez mais na net album on a ya ça là bas vocal na ye tu sens que ça c'est pas peu calé mais bazana couleur mon. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Le number one du fret aérien, fret maritime, Global PM Express, pour l'expédition de... Papa, Nini, na bandu bele lo banda kunati. Oh, au monde tango lekaki kuna na
omota kokatisi omoni bamama moko bazobelela wana bandeko baya bakanisa suki nde biso mpe bato ba agence nde tokoma kobelela chateau rouge nde namoni na carton elingi eloba ozotinda na mboka ti yango so moye ezali opesanga comme ça natindi lelo na mboka oza na agence agence ya eza nini me nga nazokende na agence mpo natika biloko na nga mpo na confiance agence papa so natindi yango ekomi te bloke nga na bloke na telefone me wana tobunga neti eloko nyonso nasaki kokoma mpo tokutani na nzela natelemaka kaka yo telemaka kaka natelemaka kaka oh non ere nyonso oya omona nga boye te nga naza na motu natindaka global Express et pas ya Patrick Malwavengi Baoba assurance à libérer papa naliesa bana na musalo papa na musalo muyibi salandi papa Paris 18e arrondissement Malwavengi ye Global Express awa assurance à libérer papa awa ezandeni awa ezali tozotinda bakoli ya avion oyo esalaka des jours toza mpe na fret maritime bafret ya avion yango tobengaka fret aérienne esalaka des jours totindaka na 3 pays ya Afrique centrale Congo Brazza, Congo Kinshasa na Luanda. A Congo Kinshasa toza na commune ya Njili, toza pe na commune ya Kalamu. Toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totindaka ba mituka na nzela ya mai oyo ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totindaka pe ba carton to s'en charger na douane makambo nyonso yo oke récupérer voiture na Kinshasa ndenge ba récupérer carton. Kina Angola tozali na Palanka, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totindaka na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba miro na biso ezana oyo place bato bazwaka biloko ekomela. Omoni nini? Osongi maboko pambati. Kasi pona tiki yango na Global Express. Ah otindi na tindi ko ndako tolo baboye bazo benga nga bazwi déjà vitesse wapi. Oh papa vous avez pas contact nango te ya agence nango. Vous avez pas contact nango 25 rue Léon Château Rouge. Chez Patrick Malwavengi et Ratakate. Pal PM Express agence ya fret ya mboka na biso moko qui sale. Salut partout dans le monde entier, à vous tous qui êtes en train de me suivre en ce net moment. Quant à moi, les vôtres, humbles serviteurs, Pichan Kimou, les soldats de la presse européenne, les soldats de la presse congolaise, toujours à la recherche d'informations, rien que pour vous informer. Puis c'est mon devoir de vous informer toujours dans votre chaîne Image Prod TV, la meilleure chaîne du moment, chaîne d'actualité, chaîne EP Sarabino, information en temps réel. Voilà, déjà pour commencer cette émission, j'aimerais bien déjà saluer derrière la caméra, je suis avec Grace Kazi, le réalisateur jeune et pourquoi pas Jordan Mizo abamum tubazawana na sima ya caméra pour na ko manipuler ba bouton et pourquoi pas dire aussi merci à Faya Basket, le PDG de ces beaux chaînes Image Pro TV. Voilà, et puis là vite fait j'aimerais aussi saluer Chikito Papa Paradis, restaurant Paradis Secret, Diri Pierre et Marie Curie comme la ville. Et je m'en vais vite pour saluer Diesel la London City, 31 rue Marcadet à Château Rouge. Mbotenaye, pourquoi pas Patrick Malwavengi Global Express, 25 rue Léon, na Château Rouge, en agence assure des frais. Laissez-moi aussi à vous signaler que Bokunta Mpongo, qui dit Bokuta, qui dit Paris, pourquoi pas Tobengaye charge, parole de Bokuta, parole de pouvoir. Bengisi Banaya Changu, donc soirée Bomoko, ye ayaki na soirée Bomoyi. Donc allez dire beaucoup taïla bisoka ba slogan makambo belé mais à Ben Sibino déjà le 21 mars 2025 à partir de 20h tina X time on to kutana na loge bar qui les loge beaucoup ta mpongo. Voilà, là je me révite déjà Léona Yambele Bino, c'est une légende de la musique congolaise. Mongongo ya Bangelou, lui s'appelle Desouza Santo. Pourquoi Santo, on va la parler, on va essayer de discuter aujourd'hui avec lui. Là, je me réveille vite fait déjà pour dire bonjour et bonsoir Desouza Santo. Oui, bonjour, Nasepeli, bonjour, Nasepeli, tout le monde est là. Ils ont raté, oui. Tout le monde a plaisir. Bonjour. Toujours en forme. Toujours, comme tu vois. Desouza Santo. Mongongo Elengi. Pourquoi va bénir Santo et puis qui est Desouza d'abord?
Oh, De Souza, c'est un artiste et musicien, auteur, compositeur, producteur, et puis bon. C'est ça, Nazapo na bango, Baba Talabiso, sans tout, ils allaient, nous sommes pas saint. Ça. Saint, tout bien on a lingala, ba saint, bazali ba sans tout. Nous sommes pas sans tout, polo, sans tout. Est-ce que beaucoup de temps on pas ça saint? Mais ngai ya kita non nanga saint. Donc sans tout de Souza. Et ton vrai nom c'est sans tout. Sans tout. Oui. Ah bon? Voilà, tout sous la biso. Mais sinon, bonne santé et puis Makambo. En tout cas, santé ça bien. Santé ça bien. Ndeka bozomona nzoto nzamba zo batela. Ausalo ifala sala. Le les autres kokisama azo réaliser na makanisi nanga zo salama, c'est bon déjà. Donc pour moi ça suffit quoi. C'est ça. Les inenge Nzamba sali kaka nde tokutana na beaucoup tampongo nde tokutana na soirée ya bananjili le 27 le 21 le 21 c'est mois 2025 ah voilà OK na simonanga ka ne pilé sur scène wana you parler zalaka pembe non oui parler pembe na 209 route de Saint-Leu oui donc tokutana wana donc Nzamba osala razo baksaka ba option ouais des sous-natifs de Yolo. Né grandi à Yolo, papa est Yolo. Papa est Yolo. Papa est Yolo. Bah dans la sienne, c'est ce qu'on va voir niveau hôtel. Si. Nga papa Yolo. Biso ba papa Yolo. Eza biso ba papa Yolo. Mais s'il faut signaler que Yolo, lelo yo, bah tu vas commencer par le bingiri bandal, bah tu peux Yolo. Mais or que Yolo, eza quartier. Eza quartier. Mais eza quartier, moi eza le rôle à Vatican. Ils ont le Vatican, mais le Vatican, un peu, on dirait ça part à Italie, mais il y a Italie. Donc, Yolo, ils ont quartier, mais comment on a force la commune. Parce que ça, quartier, Bartis, c'est belé, Bavanda, Batu belé, Combo, Congo, Bavanda. Mobutu avant na Yolo. Mobutu c'est quoi? Mobutu c'est avant na Yolo. Le président d'Isaïe. Ouais, avant na Yolo. Ba vie Bombenga, ba vie Onyoso ya kala wana ba vie ba nezata ba talaka ba Madilu magaza ngina ba ngimbanseke mais il fallait les Yolo pour penagi Madilu vanda. Madilu système paix à son âme. Les grands ninjas. Yolo les quartier à artiste yango moni ezana en pleurs makasi. Yolo comment le bah toi et Madilu a utalemba. Oui, mais il y a ça pena mona ki manse que ayepe banini bani ayo somba sko palais na Yolo. Akoma pe mona Yolo. Donc tala Yolo ka be voloko, ba bosi, ba idindo yogo, donc ba biso, ba petit lola, ba la corse, donc Yolo est beau type na musique congolaise. Ba mi ba ba na musique congolaise Yolo pena contribuer ma casse. Ah oui, parce qu'à l'époque, on attend que surtout Banikatana Bazaïko, c'était Evoloko Joker. Joker. C'était un Evoloko terminé le podium, tu sens que c'est lui. Bisopeto Yé. Chouchou à Yolo. Dindo Yogo, grand-père Bozi Boziana, Juna Janana. Donc, va te bérer, va faire un Yolo, en plein Rwanda. Yolo, on peut moi mettre ne côté ma mission net peut me savoir ma mission moi scandale moi esprit Yolo état d'esprit Yolo gros expliquer mon dernier tout tanga moi Yolo tout le mais ba idéologie mingi ya ndule ba idéologie belé ba esprit oyo lelo za ndule e banda na Yolo les va vie na biso ba lai donc ba esprit ba lai na ngwana ba musicien belé ba lata ba parti ba nini banda ba villa imbena ba grand prêtre oyo benaki donc ba laxi batu comment musicien oza esprit vous comprenez au monde attend susu yo moni mutafandi kimia ba za yo mate mona Yolo az esprit ya moni ba musicien belé ba zoa ba vie beaucoup ba na matongi mais ba vie beaucoup là d'abord fanatique évoluer au sanate beaucoup papa Wemba vous comprenez ba Pepe Kali ba pire fanatique évoluer vous comprenez donc
esprit bandana Dallas. Esprit bandana Dallas. Vous amenez esprit. Si. Ma belle va mettre Taureau, famille Taureau, Mobimba. Mettre Taureau. Déjà, il va grand mécène, la Congolais, Rwanda. Paix à son âme, via Kenda. Donc, Yolo, il y a continental. Que c'est pas continental, et ça là, Yolo. David Joski, il y a continental, il y a un esprit à Yolo. Vous comprenez? Donc, profitez de souhaiter joyeux anniversaire, et pas venir et dire ma bungo. On va passer un groupe et on va musique. On a vu un anniversaire des Alaki à 75 ans. Donc, en tout cas, tout ça qui plaisir à Saranate, samedi au Joleka. Il a dit ma bungo basalam, joyeux anniversaire, Nzamba batela susu. Ah, où me la susu. Ah ouais. Ben moi aussi, j'aimerais profiter aussi à souhaiter ou à dire prompt rétablissement à le gouverneur de la ville de Kinshasa. Sur information est circulée qui, mais donc penato vérifier mingité, mais sur les abongo, je vais dire déjà un prompt rétablissement par rapport à l'accident au Tokaki et Salamaki dans mon lobby qui est gouverneur à Salaki accident chauffeur comme Takoufi. Donc oui, et pas ça il n'a pas il m'a belé balobeli yango mais juste to bengaki et puis to landela sous to luka to benga ya wili musheni pourquoi pas vice gouverneur de la ville de Kinshasa honorable Edi Iyeli Molangi papa social wana ba directeur Christian Nyoso to benga donc voilà mais l'air au lobby ville biso evoloko langa evoloko chonke lailai il pas exemple moko relation botaki na relation na ya. Donc voilà, tu vois, vous avez comme relation, mais on a fait un peu de botamine, on a fait Kangama, Mire, la guité, on a un grand frère, on a bien gagné le long cadre à tant que Négaza, on a bien gagné Anto. Donc, tous en relation, tout en haut, en relation, on a grandi ensemble, c'est mon grand frère. Aussi la famille. Le lot banane, pourquoi papa qui parce que papa n'a pas Zali, grand frère Nanga, tonton Lai, Nachula, Bazali, Awa. Baobeta concert le concert le 29 Baobeta awa na Paris première démarrage de la carrière na bango na Mikili donc ngana za invité donc ochaba na poa donc là ina chula ba na concert le 29 na Viri Châtillon juste na gare à Viri Châtillon wana donc ngana ozala wana batu ba balinga nga baya na ozala wana pour tout tindika ba petit quoi. En passage je dis j'ai déjà permission père. Non mais ça la radio musique pour bailler baba nzembo bandakin bien moi via fachara bino mo traba nzembo la bino voilà père tu es bien ngi na biso za la père na bango za la mais aza père na bango ngana kozala parce que ngai naza musicien langa star bon à part na kozala père na bango azali grand frère nanga mais naza pe musicien langa star donc to chaba petit poids na kozala wana pona kosepelisa batu na pona honorer ba petit po ba beta peka banzembo ya papa na bango kaka te ko sape mo ba blog mususu ba mix ningi ça kozala po to bango po atam so ko mata moi 2-3 chansons na mati podium sepelisi batu donc batu ba ya belé. Donc bateau pour grand mais ça là puis déjà faut la Viri Châtillon la gare à Viri Châtillon on a ça là ça les ans donc bateau balinga ba yo ka banzi moi bien et puis ba yo ka mongonga ba angelo mais voloko là to soutenir bana soutenir tonton là ina chula ba ya belé mais ndingo fana na moko ndingo ba grand frère na yo bakambo belé to yo kaka budaka bantu atinda ni ndo soki mo histoire de mo bwe to ko bete ko za ni oyo ouais, donc naebi que Didas Pemba ebi pour on n'a pas à pire viena donc viela isa abuda batute mais musicien faut un esprit parce que tu peux pas mutunyo sakoye n'importe qui a quoi approcher au pété mutunyo sakoye donc ils arabon ils ni kozwa garde moni ba boulot na biso le lo batu musu ba ko ba keno ngana oka pété des choses à la fierté mais pourquoi pas ka yoba na mbote foka ngana bando mbote ce qui esprit pépé sina ngote vous comprenez mais bato ba vanda kananga ba yebi que non le vieux là il est simple et très cool donc ils a bon ils a ko boudete mes esprits Didas Pemba yebi
Bah bien moi yo on doit ça ne so interpréter voix na et non na ko interpréter voix na été interpréter voix na eza moins dur parce que omoni ngai na bani koyemba na mona vio na zoyemba tukambi toza lopango moko tukambi toza lopango moko donc peut-être le premier chanteur ngai na yoka on a bandi penata na bandi pena koyeba connaissance à musique et cause la ye premier chanteur azaki pembeli nanga donc na interprétateur mais ça voix nanga ikutana me mayele pe na koloba mayele pe mingi na zoya na exploiter mayele na ye c'est ça mais nzamba pesanga su domoko na ko interpréter mutu moko pe boye facilement quoi. Parce que c'est pas donné à tout le monde de passer à maïle quoi. Donc à un moment bah passer comme des sous centre mongongo et lengi à imbarakaka. Na si au moni concert na uchobeta na veni bon. Oui, ça comme vraiment to solo lango to net tous également histoire tout bon to c'est basé na biso wana mais l'air to tangi pe to solo lié na habité sous to groupe ko immortaliser na émission et ça la bien. Nani. Voilà. Na habité tout ce qui ko immortaliser fait la biso voloko. Oui, na moi loko moko boye. Mais bon, il y a Emmanuel Banzembe Belé, wana za vina ko beta na beta na orchestre na ye. Il fut aussi mon patron. Donc on a rôle battre 40 mais na beta Nzembe la star. La star. Donc manga la kila ana manga donc Banzembe Belé mais si koto peut ça pouvoir mingi pas ya ba petit relève na biso parce que biso pe talaka toujours comme avait ba vie faut ba petit ba là ba petit to ba ye non muni ka le ba dolanda ku ba bae ba do kati so lengiala ba pela to la biso na solo ba tira na posa wana ba mona pe na concert na nga na betaki ba mona ke tonton ayaki mona evolo kwa ayaki azalaki na nga na mataki podium to imele podium moko donc ba mona ngo kalate ba mona ngo na bazo tchanga na YouTube kana concert betay nani boma ba petit ayaki sampa ayaki tonton ayaki veni boma route ndia azaki invité pena d'honneur to yembi na ye ba mon déjà moins extrait na tché et puis ba mona ni boma ba mona ba tonton ba mona sampa ouais bongo nini le roya ko sa test ni to ya kana vocal ni moko ba bi aboya ngwa sepelate ezaka ni histoire ngo ko sepelate ya za d'esprit ya za muto ya za bongo foi ba ni singana yebi ngata lelo soki na vaina na vina ngala ya ta sali asali ba bipale na ina mona ngoria kuna yebi ye pa yebi ngai so na siliki vous comprenez donc na ya mouvement de ba ya raka langa star ya pe bon vie ninga sala raka mais bon il est kana wana vie na ngati biso ngato so moi histoire on va te venir ba komelinga de partout bana Londres ba komelinga des brines original ba aussi la peine émission oh ba beki histoire ngo zrato yo ba yo kongo na ba volé belé mais là na mo mabete mo grave la ité na ye na salite c'est on est la rara a beti pe ba wani za kanze monini izaka je crois manga filanga la ba talanga la kanga ataranga tapota kilango chérie nduki batu babima ba mati ba mir ba nini kanzene ti yem dazo yem ba yogi pena mungongo yiswa zaine na kati ya chambre ayogi ayo wana ba jo mali ba like wana vie na jo mali ba salam na kati ya Bruxelles na janana et ainsi de suite quoi yiswa boma azaine na kati ya chambre bimika batu ba sepeli vejo malabi non faut que petit à côté mouvement maboko batu wa mati wa mir mais il y a tant abimi ayoka bon abimi acheka ubuye mule batu wa sote wa mir tiala danger voilà mais ya za bon tu es bien na ebi wana vina nga na fanatique nete mais nga na petit frère na neti dernièrement na la kina ipsenga bi to causer nga me vient ko zo nga fanatique na hotel yo za grand frère nga donc dans des ans où il y a bien au fazer boya loé au segara ya mo bien maestro
avion maestro on a fait un grand frère propre quoi on a comme un mère na biso lokolo bossa na uchu tala yana yo uchu tala yana yo ngabe oui na ok tala tant yo kina kotala ya sepele donc grand frère oui c'est un point na kia na ebena awa parce que les rois singa guerre donc donc rozo ba voix ba tebele ndeti le so do bitam sous 5 vraiment il y a artiste ni to changer ce que tu as différence en pour développer un radio d'abord un kozwa voix ya moto ezanini eza mayele moko boye kozwa ba nuance na ye koyeba ke non ayemba boye place ya kitara boye ata na nzimu mususu na bina yemba par exemple na bina yemba par exemple na chiri na mutu na yemba par exemple John Boy wa na kuyimba na mayele ya John Boy eza na nzimu mona osa clip na ona yembi na interpréter nzembo ya Franco même wa nzembo ya Franco ba beau frère nzembo wana mutu atinda nga na interpréter ngo kutu ezali Maître Vincent Gomez. Ah ouais. Abi nga fu mais yé montango maître aina kati ya studio. Abi nzembo na yembia. Ngamenga mna yembia. Abi mais non. Donc soko yoki yango. Soko kangi misu. De Franco. Vidéo ça oui. Bazela. Non mais bazela ba yoka clip nango bientôt to salango. Ba yoka bina ke note Franco abimi. Vous comprenez? Donc Franco a yembi. Na mona ko rosé la tende la bwe. Te tout ça clip dans tout ça tournage ba clip, on ba biloko belé na sali, tout ça non ça ba clip bien que biloko monsieur na marché, bon on a ça ba clip ba nzembo presque belé na sali. Donc ba redécouvrir dans ba yoka que non Franco abimi na ba beau frère. Ba yoka ba nzembo belé na sala même ata ba biloko monsieur na yemba ya ba biloko neti na yemba ya Vadio Mambenga ça ba clip na ngote donc nazo tourner ba clip nyoso ba oyoka ngo ba ko resepela na ngo sopo album na nga les ambassadeurs oyebi na yemba ba nzembo ya bato ebele ba vie ebele même vie beaucoup yemuka andimate vie beaucoup avant kufa na reketanga vie fala zalapo à to solo la guiné bien tout solo na un vendredi et pas il y a géantas kolo ba forme tout solo na vie beaucoup wana un vendredi mardi je vola que ça n'est pas que na libela OK via le ba iso ka zongi fa do sala featuring mo abina zo yemba na ba fort chanteur kutu mo yo za makila na nzoto ya uzana ona makila fa to yemba abin album na les ambassadeurs na kabula on ba petit na nganyo so ba député na yo ka ngo chaque jour via ebi nzembo eza numéro tellement abi cha abi j'ai entendu cha nzembo 5 ba donc via aiba sepela ki na album mona nga danger ba vina ba Pierre Moutouari ba sepela même ba vila iba sepela pour na zo ki nzembo na yo eluzam ba vie Lutumba pe à son âme vie Lutumba pe à sepelaka parce que comment na ba concert na ya ça va misser mais bino mo maté de sous na minzembo mbona ba comment ko yemba na version oyanga faut ya komela ça ba comment ko yemba ngona ba concert na version oyanga na ndenge na bakse na suka wana melani soki ba ye komela epana yo soki batongi nga kobomba te lobela ngai po ngai nazali ndeko na yo nakotikala se ndeko na yo. Donc biloko na nyuso na bakse ba mo beton pe na concert bon avant via daye bon na ebisa ki étant na kene l'hôpital avant via Simaro ko fana no tele l'hôpital na ebisié mais comme avec malabi nga soki na komi bien na koluka na yo ka ngo lisusu mais bon pour na nzembo ne moto yemba ki na via Samangwana oui tu na Samangwana bon tant na sai clip nango ils ont déjà sur YouTube bakota ba yo moyoka Maloba ya Lutumba déjà sur YouTube mais des choses à ça aussi s'il vous plaît vraiment avec beaucoup de respect parce que j'espère aux émissions mon boy héros à émission de l'année na olinga pena aux cœur ouvert par rapport ya makambo yo lobby wana est-ce que ko bakilanga ta 4 mois tindo lobby papa wemba batu ba yo kata différence wana nga na yebi ba qualité tout ba msu non ba yebité ba msu pe ba yebi o salonka moi démonder ba loba
Attends, en passant vite fait, mon robot. Avec beaucoup de respect, Pena. Il m'a dit, oui, il ça va. Ça, non, musique. C'est ça, Réotine. T'es de Sengi. Moi, n'a pas dit papa. T'es de Sengi. Il y a Willy Moucheni en Hollande, vous savez qu'il est de Sengi. Willy Moucheni. Code mondial. Code mondial. Willy Moucheni. Garçon Moura Bogar. Dernièrement, tu as gagné na kin, mais comme tu as na Champagne, na boulevard, mais tu as gagné en solaté, c'était ça quoi. Netiba, et le papa m'a dit, yebi sanga, mwana ya mafifio, nalembi koyoka bilobela ya bato, ngana lembi, zoka papa blog donc isa. Aujourd'hui, on a une vie, on a kumbela eloko. Tant que vous interpréter, on a une sa couleur. Bien que voix yanga, voix yango penzate mais accent na ye. Et tu vas vivre Rochero, et tu vas Rochero dans vanilla. Mi amor Angelina, achucha pecarida, chama chama e pecare nostro dia vensare. Aquilo dia querida. Quando vou lá e com a fiesta, mi coração juvamara, mi amore, Angelina. Tu vois? Donc, si on n'a pas d'alliance, oh, elle est née papa, poli-moi, oh, bébé, c'est alliance, la bison, elle y falanga. Est-ce que vous allez koeba, sabotage, on sali, poteto, kabwana? On a ma vie d'alliance. Ils ont un album les ambassadeurs. Donc, mais les ambassadeurs, c'est Vanda. Les ambassadeurs, Moutou a roulé dans la voiture, Nezalate, c'est que voiture n'a Akende pour rejoindre M23. Mais tout a sepé là, tout a ébi yango. Yango lelo to tu ko boaka afuka maka. Oui, ils appellent Nzembo Sali A, non rôle ba dia ba vrai, yango pena to solo lango awa so to longo na biso na parcours to kota vraiment peu tout lobela yo pour batwa mon akè au kanga maboko te depuis oza na mikili ya poto ezaka bato tom so ba mesel musunde ba olinga o tia maboko te makambo vraiment to solo mais là lobi makamba vadio mambenga yé pas aki moko ya ba natif ya yolo oyo pokendaka kuna mais ozo chanson enregistré na été Vadio Mambenga. Bon, Vadio a d'abord Vienanga, et puis tu as un lien parental père. Voilà, tu as Vienanga. Oui, tu travailles naïe, tu as chance de travailler naïe, mais tu as un studio tu répétant Nzemo Moko, Nzemo peut me dire comment Nzemo est à do à Congo. Il fallait que tu aies un vieux Vadis. Naïe ba Nzemo Massa, mama kangali putae. Mokoroko ya ngana sepela mase, nabenga mase, nalia mase, nalia mase, likaina nga. Et ça nous dit mana vie varis. Même doku na sa ibine sunze mawoti. Donc on pense que on a chango pe na bimisi. On ba kia mo pe. Je dois aider en sous. On doit zagi pire pe na mutura ngai. To zagi na donc il en profité lokola toi on a les bandeli boye. Oui. On a annoncé que le 2 août, nous avons Anemas. Anemas, la frontière à Suisse. La France. Anemas, on les a déjà confirmé. Nous avons fiche d'ici là, dans 2-3 jours, nous allons lancer la fiche. Nous allons ndekunanga malage de Lugendo. Malage. Pour yepe na benga mungongo. Yepe mungongo, mungongo. Na oyemba na malage de Lugendo na Anemas. Complicité pe na ba masa msuba ozala ba petit na ba papija ba ozala ba nini donc mais nazobeta conseil na Anemas na malage de Lugendo le 2 août c'est confirmé hein le 2 août nous avons na Anemas donc ba na Anemas Suisse, Lausanne, mboka nyonso eza pembeni wana Anemas wana na ngambu ya Lausanne, Zurich, Adini Boya. Wana bana ya Suisse wana mobimba Genève, mboka bachade la paix. Ngongo elengi le 2 août nazabona Anemas na obeta na Anemas c'est confirmé. Affiche ezobima dans 3-4 jours donc et affiche ezobima déjà avec de Lugendo, malage de Lugendo mongongo. Baya oyoka ba chanteur. On les a chanter bazoyemba
Donc si vous avez chanteur te royati. Pas ba chanteur ba royemba jour. Ba chanteur ba royemba. Voilà donc bana Suisse animat ba mboka nyoto la pembeni wana Grenoble pe bo kima Lyon pe bo poussa na wana po bo zaka pembeni wana ba jadi la perle yoki message voilà tout continuer la biso mais s'il faut le na historia et puis na Shockstar bandara non na historia. Oui, na historia avec des baba tobani na historia. Alors après d'ailleurs que les Shockstar grand-père a eu atindi mutaro benganga maître Bijoubli kuna cho sona maître Bijoubli asiko kala na téléphone maître Bijoubli me ya benganga ay ozwanga no grand-père habito que les Shockstar. Mais historia bobo mango avant poani. Ce qui pardon historia bobo mango avant. Bon, on a longwe. Après biso que Shockstar kolongo na biso Shockstar na monza ba débat ba pa bomi pe mouvement kuna ay ko rejoindre ay ko kota Shockstar na ba Carlito ba ya après biso donc c'est ça quoi parcours na ya bongo na historia pour historia pe na umela penza te après na ko kene Shockstar on a pu enregistrer na enregistrer mais na chaka nzembo ndenge kale alaki kale ay tam sun nzembo msupe ba registre on te mais ebimika na ba bande pe bat ba yoki na bango neti nga na kuma na historia na chanzembo na chanzembo na to beta ngona palladium to beta na palladium biso historia na vivre la musique biso to bandaki donc débat balobi po to yaki pe to beta deux chansons tellement nzembo na yaki toko débat ba to beta nzembo na nga na nzembo na ye tant to betika nzembo na nga sili journaliste les rona ba journaliste ba ki ba Benoît Lukunku ba prêtre pena ba journaliste abino histoire to kata viva mata menze monange betaki yo beti nzembo si on nzembo natange beti ba kisi sur na podium et sikala ki bato nzembo wana ti lelo bato ba benga nga de so bandena ba ekutu ke no na sina ko bandela nzembo ngo po mokile yo kango susu adieta na sanze mu adieta adi yo elele asale mo santo ya kongala na motema nanga nzembo wana na sala kango na historia bagé bimanga na disquette mais neto betaka na podium na palladium et comme les gars les roi pesa ki ba neti lelo te ba chaîne belé les kaka la voix des Zaïre ba noko nyoso ba invité kili mobimba ba romona bino donc so betika na la voix des Zaïre kili mobimba donc to betanze mwana pe etika la pe souvenir na mitwa bato. Ouais, c'est ça quoi. Mais na kobandela nzembo na bazo senga ngao. Ah oui, surtout talasko batutu andaro tala mukolango. Donc yoka mto yembi. Mais ngam na yembi. Mais dérange kate entre famille bino de bozaki. Non, kakande de baba mta siliga pour kolo mouvement. Kolo cop siko to betika nzembo na ebetite akome na colère mais colère moi pas na ngate ya siligi kaka bon na ite soki ndeni ya siligi kaka. Mais et tala ki tega ngai to beti nzembo c'est bon. Siko yo welela ka yo za mutali boso to iza inonde ti kasi on to beta no yanga ninga za rat bosi yanga après to beta yi parce que y a mouvement historique leader amata donc ngata on a betika nzembo na pe esimba mokili pe yiba nzembo na pe to mo beta on sona ba concert surtout bani beta on a concert les on to beta na banda surtout beti o ka piste play balika nzembo voilà mais avec suka promotion donc tamba sala makam na ningi na ya makambo na Shockstar. Oui, Shockstar, c'était bien aussi. Yambanga bien. Pour déjà grand-père Mtazwinga. Bosi, anaye moko. Donc, on a quota Shockstar sans discussion. Il fallait plutôt voyager. Après, voyager au Sama Mouboulou. On a Tikali. Ils rebelle les gars na kati wana visa na ngapele bimaki mais et ça ba Mouboulou mon na yo Tikala. On aura déjà visa. Pour voyager tes points. Non, si vous allez qui tant outi na visa na ngebi misko fa to ken Centrafrique to ke Centrafrique to beti ko zonga na biso Centrafrique to zongi tellement to salaka ba la danger grand père abila ngano de souza bon bitna to voyager lobia biso to ke na biso ngasikone lenga mbonga TV OK no gaga o tikela ngana oya vendredi na oya na groupe union ko ba kenegi grand père kenegi yemo leader siko ngato tikala na bike to oya na biso ba ben yamabo après boule ko ya bato batikala na sima pona yaki boule ya grand père ngana zelo ko musicien grand père na Shockstar donc après ba ben ba yo ma non photo me madoli talaka adoli to bandane mouvement kala de sous azela kaka yo to tine loka vision ya li
tokóma tokotindelo billet babilo mo elekaki na bakati wana bon na musique kaka bango baye kokende mais adoli mpe akendeki te atikali bazwa adoli prison abeta inane na prison comprendre ezalaki na masolo moko na kati oyo esalaki bongo tamso ngai so bapropose ye ngango na ngai na boya mais fali bapropose adoli asali andimaki yango prison abeta inane na prison sikoyo bango mpe bayaki na poto asiko centenauriste concert esimba te moyeba ntina yanga mpe billet ezalaki te donc baya poto moko ya bongo bon après bon lelo na mikili apepele masolo carré retour na bango pele bazonga baluka oso te balukanga nazalaki na mouvement ozalaki no kaka awe mange nde otikalaki babilo ya bongo po amisi azali mpe so otikali mpo fashe mange to mosu faute ezalaki ya yo mpo yo boyeki no oke première tour nazelaki nanga bon bayaki tocontinuaki bon si pe bon. Mais la grand-père, relation pépélé. Non, lui là, c'est mon vieux. Et puis, vieux, tu as oublié dans Bataclan bientôt. Grand-père. Tu as oublié dans Bataclan, vraiment, il vous a bien. Voilà, vieux. Vieux, on a respecté trop. Parce que, Mouta Lobé, Langa Penza, Nanoubola, Mouna télévision, Mouta Liboso. Ils ont grand-père. Ils ont Bozi. Donc lui là, c'est mon vieux. Ouais. Mais sinon, des sous à 100 tours, ceux qui ont total la génération, pour venir, Makambo, sur Bétélibiso, et mon alors on est au banda de la musique avant. Génération non ni rosa dans la musique. Tout on a génération ni to baninga no génération de Bobima la bango. Il faut citer même les noms. Mais au tchara ready na génération ni. Luciano Chaki na génération ni ba defa. La génération la génération en gas. On a ba master en gas ba defa ba Luciana donc ba génération en bango wana. Bobeta na bango pe na beta général defa au pe à son nom. Defa to beta na Shockstar. Shockstar ouais. Ready album na to sa dernièrement wa. On a yemba petit na mukeba to yemba na Ready. Luciana ou to yemba moi trop donc on a ba master. Moi, je suis une génération rosa pena dans les années 50 la belle époque. Ouais, belle époque, grand chanteur. Donc génération na de Fao, Kofi Ali Baba, on peut s'appeler Kofi Ali Baba Mbote, moi na na Shockstar. Donc c'est ça ma génération. Là tu comme qui n'a pas aussi ça. Ou dans parcours nous pédé dans moula yo ba mission pour linga des bito sur la parcours. Akomo banga pa mo na ko CV la ngia muke. Ba content mo te mais na mo depuis to fan la kia. To fan de le parcours. Parcours ya moula ya. Ouais CV dans ma case. Oui bi na ça to sala pe vieux mbale bimi. Tanga sala basilique ngana ki cofondateur ya basilique lo lingisa. Ouais. Donc on a betana vieux mbale. Na betana bato ebele nga na chance même na kinlero na Dimitri mais na yemba na ba vieux Sam na vieux Mpopolo azo betanga na mwana muke ba 17 ans na yemba na ba vieux wana zo mona donc na chance moko ya moni musique na surtout mais que zo mwana muke nani pena liboso betela nzenze yo yemba. Si, non, ils ont Eddie Mabungu. Vient dans Eddie Mabungu. On a toujours le anniversaire net, tu fêté 75 ans. 15 ans, ouais. Donc on a vieux. Il est toujours en vie, ouais. Il est toujours en vie. Ah ouais. C'est Eddie Mabungu. Ok. Ouais, c'est ça. Voilà. Tout coquille mais que l'on a Shockstar n'emba mo kindaka. N'empire. Non, Kolonga Shockstar. Kolonga Shockstar, tout ça, le mouvement na Monza Premier. Monza Premier. Le mouvement na biso. Les beaux gars. Monza Premier. Ngai na Kofi Ali Baba. Kofi Ali Baba, ouais, Kofi Ali Baba. Je connais. Tout ça, le mouvement, on a après Wanande, na yeko Kenanga, Balanga Star. Beau père, ça rappelle un mouvement au Salaka. Moi, voyage, bani. Si, tout ça là, pena to bima pena. Star mania to bima pena. To kena pena ba voyage, bani po simbara d'abord les roi na pe Monza Premier banze monnaie ça succès ba éveil, ba malé. Donc to voyage pena mouvement simbaki Monza ti akufa ki na maboko nanga. Nazalaki na ye toujours pembeni, nazoki ko tala l'hôpital. Ngam na mona pe docteur na sur la pena docteur na ye. Donc c'est ça. Donc
histoire ya mulai po ya ba TV baloba malade mo rebela kufa nango basango bime bele o alinga basi mingi te akufaki na rat akufaki na rat za ya cœur na evimbaki c'était ça. Moi je parlais avec le docteur donc à l'accent ba résultat akufaki na motema nezaki ya ovimba o nyonso bato balobaka wana non c'est de n'importe quoi oyebikaka mais nga na mona docteur ba résultat na ye parce que moi si na ye o bazalaki na ya suka mado azali azati lelo donc ça va quoi malgré ba 12 nyonso ba bien banda obeta o assistant kati na suka na ye si na assistant si na suka na ye on azali pena ami na ye o tozalaki na ye tina suka na ye na hôpital na ndenge akendeki quoi donc c'est ça. Na yoka li Solomon wabi abombisaka mbongo fi pasango mais yo kenda oui ma solo na yoka li si bon nezaka na ndule ti pour ndule nezaka na soki suna bakina de to beta ndule soki au salaire pas balekele yo leader balekele yo c'est quoi donc ezaki loka mouvement ezaki ya biso 3 Kofi atikoli Kofi ali babatika laki toke na landi bango na gemena toke na gemena pe toke bangi Centrafrique to beti to zongi gemena to des ara ke bon mona maya lingaki balare ko lingi ko maniti mo ba mobulu mo boya ngana leki passe sango place bom sala na récupérer bali konda na c'est parti na ngalo ngoli parti na ngana PC ba mission tête à tête pour ça qui est à tête des classes le roi est président tête d'affiche si on est ça on pas ça on pour qui nous pas kasi na pas ça on sango za mona sango ça on dabenga pour ça on dabenga ça on est dabenga ali yaka kala bon ezali ameye boy c'est soir wala c'est les gars là sonam esiga za nzamba batela quoi donc na profiter pena moi batu na ngai surtout tokendaka masolo lengière pena ngo ba posa batu ba Richard Majeko PDG Richard Majeko production Majeko production maison de production Majeko et puis na bosanité netobi Willy Moucheni Code ya mboka ya monde et puis to bosanité Jules Alingeti IGF le grand crocodile il peut si qui m'ont yibi papa la mission Jules Alingeti a récupéré le grand crocodile et puis na bosanité mutu na ngai akati Gilbert Muyika Toussaint Masikini et puis petit Nabiso le grand boxeur azo s'appelle Masolo Martin Bakole champion Martin Bakole champion PDG. Est-ce que vous savez que Daniel Boumba zali leki nanga ya yolo? Ah bon, Daniel le gouverneur de la ville Daniel Boumba Dallas. Donc il y a un zali Dallas et biso bana Dallas Dallasien pené solo. Et puis dans Sanate monsieur Roger Toulouka Roger Toulouka vraiment ba salam et trop ça des sous-assente mon lengatinde le ba salam Roger Toulouka. Merci. Ouais, merci beaucoup. Vite fait, ma message peut commis. Un président déjà, un président signalé Bisso et Loko Moko ya Kitoko, Izana Mboka ya Poitiers. Donc voilà, Bana ya Poitiers Kalaté, un grand événement pour na hommage ya Johnny Bokelo. Le président Tonton Bokelo a organisé une méga soirée dans la ville ya Poitiers Kalaté. Beaucoup de date donc voilà et puis vice-président Edi Mavungupe à Zawana pour la organisation et puis Padou Mandiangu les prophètes donc voilà Zawana pour la événement wana et les kakitoko bana Poitiers kala mingité date ezopé sama donc voilà pour la hommage ya papa na biso Johnny Bokelo, voilà, merci beaucoup, président Tonton Bokelo, depuis Poitiers, information et Pessami déjà, voilà, intégration na yo, na Empire, au côté que on dénisa qui n'a moins ni au sala test, l'air bokabouani kunande au préféré qui. Non, bon, moi, Empire, on a déjà des sous-ans, dans sala test, c'était. Des sous-ans centre. Na yemba déjà na PPK, l'écoute avant na kota mouvement. Avant? Na ya concert na bango.
Pepe Kala Matsanga podium, tu es mbanaye. Et tant qu'il est musicien, Aïba qui au côté moko, et tant qu'il est une occasion. Déjà combo de ma choc star. Oui. Na beti na ba choc star, na beti na émission histoire na ngaba. Oui. Historia choc star, langa star, on a déjà combo. Donc ils ont écouté le cas, ils battaient pour Ayebi bien. Et au Karana Bafle, au Karana Radio. Tant on a une baba disque, on a un chanteur au na ça na ça va vocal. Vous comprenez na choc ça na ça vocal na zala kaya madasi nangai mokolo kazangai on telanga maputa ala zairo ze modèle ba mama zairo ze. Oh on a vite. On a ngai. Vite. On a ngai. Donc on mona na zairo des musiciens ya ça va vocal. Na Star Mania album news tout ça là on a chanteur chanteur animateur ouais. Tu vois donc on a déjà combo qui était puis on a sala disque l'air wana sala disque à 33 tours na Dondas production na sala disque ils ont mis dans la RTNC. Vous comprenez? Ouais. Donc c'est vraiment cash. Et puis dans ça l'album sur ça na malage à l'époque Barosa na solo banini donc on a déjà comme mission za une archive tant on a eu empire donc ezaka na ezaka na zoleka. Vous comprenez? Ya na comme la Pepe Kale na ipsi na mouvement kendo bana na banda wana. Oyo mo kendo lukae. Oui. Qui na parler na mati ya binanga bonne des choses à s'appeler dans mon on a enfant dans bandal na bandal toujours na ye na bandindule na banda bungu na ça testé parce que na za déjà combo si bon après singa pe ba espace nanga lelo image nanga etikala et là tanga ya empire bakuba qui groupe na vanda pe longtemps na si groupe ali bosso groupe moko na vanda longtemps et empire bakuba voilà première test et répétition bo sala wapi. Première répétition dans la maison combattant, je crois. Ouais. Na bandal wana. Ouais. Donc, groupe bandal, vous répétez la bandal avant qu'il y ait nango. Ouais. Nga rando kan saga président Somi hein. Somi da. Donc bandal on appelle la bandal après au kan ça la maman tété. On a travaillé na longtemps donc Pepe Kale on a été au sala hommage. C'était le 22 novembre. On était au précédent ngaikaka. C'est vrai. Des au précédent, on ligne au s'est racheté, mais quand on avait la Olympie ça hôtel, mais na empire au Yemba Banzembo combien d'albums vocal moko kaka. Vocal moko mais naimba presque tout. Non vocal moko te parce que l'album il y a Tour de Babel, na nzembo mon naimba nzemba avec Doris. Malgré album en peut tant et bimi, on dirait veut dire ou pas négliger qui moi promotion nango mais na album wana na nzembo mona bana pena mononga moko refrain ba chanteur ba ekota tu vois ils allaient donc on est avec Nemoni yo ya qui après ba album a divisé par 10 c'est ça ouais juste après divisé par 10 temps ça succès on a s'intégrer dans le mouvement wana ezaki nini ça va vivre hein? Album Oyemba, premier album. Non, ça va beaucoup après. Après, tu es sur l'album, on a présent Calais, tu as ça va remix, c'est pas bonne année. Bonne année. Donc, on a ça là-bas, les colos. Et puis, ça, on a animation dans Kati. Même l'album à cocktail, on a ça, animation. On a vocal. L'album, il y a présent Papitex. Na yemba surtout la Tour de Babel où il y avait dit le plan na yemba album mobimba tu vois donc on a déjà dans chaque moba même empreinte na empire bakuba yango lelo yo bato ba mona sutam su musika te ba mona des sous c'est l'empire bakuba oui parce que l'empire bakuba batikela nga espace vous comprenez na yemba na lingi mais on a bien appelé moi qui t'a non pas non non mais il y a un chanteur deuxième fois c'est mon petit hein na linga etro bien chante tout ça bien tout là on soit mukolo monte sinon ça va mais ndi to ka ke bia ba voix musu to ka tamsu na ba kier ba lead musuzu Pepe Kale te mutasala ngo za bia mais ba to be ba ebika za Pepe Kale ezaka solo toni bon ayemba na banzema nzembo net album à cocktail ayemba
ayemba asala pe vocal na ye bato bayebi pete nga na bato bato bayeba ke bayebi pepe kale oke ezaki bia poto yoka pena biloko wana il y a une grande différence. Merci. Ce que ça peut interpréter kale mo bazwa kale bien parce que yaza na mo azana couleur wana ya kale vous comprenez mais na net album wana ya sala ba vocal na ye tu sens que ça c'est pas pepe kale mais bazana couleur moko asala ni baker wana tende toyo kakao asala ker bato oui bon ako sala na ye aza chanteur pour ne tono sala album wana ezalaki mutu nyonso azalaki na asesmaki bon asala baker wana ya tout ça là on peut biso nyonso katoloba mais bato ezalaki mingi loko ezalaki base na ba deuxième mi bango ba deuxième fois basalaki bon eza nango aussi eza mabe te eza grave te asalaki na ye wana bébé kala yemba mote ye muta yemba oui mais tant tout ça ils sont tous qui cœur bébé kala ça balite mais ba dinyo ndo kan soka voir bébé kala bon il y a ça na couleur bébé kala ana couleur kala il y a ba image pena au monde ba mingi ba lobane tika de ça imane de bolo donc bi ya imba wa bébé kala moi pena pembe on solo li si ah oui ils a bien ils ont mabete Khalid déjà c'est un grand chanteur tango bia zo aza na couleur wana et on peut sala za la bia chante pourtant so no imba la buka sana ebite siko wa obi mala caché ya ba pepe kale mais ba toi lo ba pepe kale wa succès no so tester ne le bobeta te miso olingo sa ne le walo a pepe kale déjà la grand ba mramnyo soto ebi ma tester da beta ngote ba différence c'est comme le na musique faut beta tam so ba sala minene ba place à minene kale a beta ba grande salle bon à l'époque on a ba grande salle et kale a beta ba grande salle et puis soka kufaki te na album na cocktail il y a qui prévu pena to beta na ba grande salle à Paris il fallait que ne beta si to beta na ba grande salle donc kale azaki mutu to lo bate kutu ko pour le lo batu ba beti ba reno yego bima non kale a un niveau mususu ato beti arena na onde le lo zo beti arena mais tu peux pas être comparé avec Pepe Kale c'est international mondial donc il y a un niveau mususu c'est ça quoi. Bivens Mboko Oyoki, restaurant Paradis Secret, Paul Momba, papa social, Junior Mukendi, et puis Bivens Mboko aussi, je t'ai sali, qui est encore Christian Manzala, mon ami et frère, Joël Nsalambi depuis la Belgique, Topesio Mbote, Cathy la brésilienne, mon vieux Malou Loufaka. Prod, Bambote Nayo, Diesel à London City, Agence Assir, Paris 20e, merci beaucoup Nayo, Shango Basket et pourquoi pas Toboka, Guy Basket des continents toujours, Aoba Luka, bon séjour à Kinshasa, Naebi Leka, Kitoko Makasi, Landry Bisidi Ndoya Mokonzi, Yepena Mona Mboko, Tika Poto, Azonga Mboka, Pona Luka évolution, Ya Mboka, Bisoto Pe Sabino, bonne chance, et puis Toze la retour Nabino, Toebi Kebo Salamaka Malam. Donc voilà, pour continuer, qu'on s'appelle ça, peuple congolais, au Anaposa, à vivre local là-bas, citoyen, dans le monde entier. Merci Nabino, vraiment. Et puis, expecteur Victor Bosoku, tu peux sur Wambote, et puis bonne chance, tu as vu qu'il y a Moussala et Salama, qui toko makasi, to continue Nabiso, mais. Des sous-accents tout. Na linga qui pena pour ça la paix bien. Vocal nous ça là déjà succès à Maka si je me trompe pas dans les années 99 et puis 98 oh ça là na Empire. Ah non ouais. Donc, chef vocal. N'habitez ça là bien parce que toi comme pour toi là marambo solo là déjà j'espère que toi aussi ça la biso pour toi bon vocal wana et vanda qui pena ba tu vas sepela na uti lelo motama pesa ndoko asanga fungola pofungola oyeba yani esika ndatia yo akakayani nakomili kukuma PDG makambo ya pati ekofo wana ebike Raoul wana merapo apocalypse mama di mama yani ngala sala na ebike basepeli yani ezaki na ibembela kana nyo bon yani ezaliaki no moko imaginaire yaki komo moko imaginaire yelaki Pepe Kale asali nzembo na komwa yani
ezate ko mutu mo boye yo chéri mo bote yani ezaki non imaginaire asali nzembo yani ndenge pasala Michou Michelina Michou pe ezali mwana moko boye azali kosala na société moko ezalaki ya Prolaika esika basala ba Prolaika ba crème pepe kale siko toyaki na mista moko azalaki wana nani tala komune kiminga Dorias azalaki gérant ya nini wana pepe kale pa kende kuna biso zibona koleka kuna so posa crème oleka non pas po ezalaki pena toyaki coopérer bien na Dorias même nde na utaki kina toyaki na Dorias ya kotala ngai na flat donc fille moko moi jeune fille moko azao sala na wana moni pepe kale opesa pepe kale mbote papa kale bonjour ba sepeli wana pepe kale tunie mais comment on a Michou suka inango wana peut-être akina ndako kombwane inspiré likamba mesho ya motema nanga tango nakokwa ngana kata pole okokanda yakoti kaka mawa hawana kati ya motema oyo emesele kopeta pona bolingo ebeti mbango pona pasi okolalisanga pona nini Michou saya mitema tosalaki bondeko bayoka nde nayembi yango na oyingameka molabi ankoni omeyo na hommage à Calais na hommage oyo nasali ya Calais nabetaki le 22 décembre nayembi mpe Michou sepela nango toyembi Michou toyembi monano ndefu nzembo mpena so na linga wana sikoyo tobetaki monano mpe eza na baconcert mosusu na beta eza na internet mais na oyo tobeti Michou tobeti escroquerie na Veni Boma toyembi Moyibi yango na escroquerie donc bakoyoka eloko wana déjà si na tie déjà deux chansons na tiaki na flash eza déjà na chaîne na yo YouTube na chaîne nanga si bato fo babeta bakende bakoma obetika dessous à Santou hommage à Pepe Kale bakotala baosepela mpona yembi mpona yemba kaka ngongo ezali kaka et na 2 jours déjà comme déjà ba 6000 tozokende donc voilà bato baotala biso partout na ba page donc okoti na une chaîne YouTube okomi dessous à Santou hommage à Pepe Kale bato bele bosengaki bozali na posa nango abwakeli biso makanisi maleki ngai butu na la terre c'est pas kokanisa yo mbula nanga na ye awa na poto mami mbula c'est kosala chéri mpona yo nakozonga ye nakomemememela yo mwa souvenir tika kokanisa bakota wana bakoyoka yango bakosepela mongonga banjelu naoyoka ngwa live donc bakosepela ezalaki tosala hommage à Calais mais babosana te ya Cyprien ezali na marché oyo single nauti kobwaka ya Cyprien yango wana eza babiloko tosula mais déjà pour en finir par rapport ke empire botikango kaka boye empire nga olongola komba Pepe Kale avant bon empire ezali na bakolo nango empire ezalaki ya Pepe Kale moko te empire ezalaki ya bango misato Pepe Kale Papitex na Dilu mona lokola Pepe Kale aza te Papitex azali na Dilu bango baba responsable bango nde bayebana kolamusa empire eza biso te topokai na mwa barigueur nolandela kutu mbongo bamusicien boponi olandela orchestre te pena wana bakilo te banda mouvement na bango bambula biso toye kokota après tokozwa bacharge wana te mpo bakolo nango baali d'abord lelo nga so na mina telema koma empire bakuba Papitex akoloba nangaki no petit arrête okosangisa bango tomoni mpe Godelo Fombo aza na poto oui tozali biso nyonso na poto awa mais toza so bamisi empire te tosi topalangana bokutani déjà tosi tokutana déjà bokutanaki très bien tokutanaki mo tobetaki na Bruxelles na bango toyaki na concert na Bruxelles na décembre le 28 tobetaki na Bruxelles. On était vraiment au grand complet, sauf qu'il y avait l'absence de Juna Mombafou. Tout le monde était là, c'était bien passé. Joli bébé, tout le monde, tout Kutanagi Penda, Biso tout Sepelaki Balodi, Motino.
Bia Zaki wana Bia chante oui Vedoris Elvis Koko vraiment to kutana isusu peut-être to kutana soit l'année prochaine sérieusement il est cap puis Kale babe wana la madilo système oh non te batika la obeba na te ok lo mo ba ko ninja bourwa sala te bon wana na hobi lo bela batukaka pour attendre wakala be o balba mari pour la lobaga te mais bon wana ina ba théâtre attends wakala be mo wambo kele zalaka bon mbokele bandaka la banda même ba rochero na franco ba obanga na mbokela mais na ndenga mabe ya lelo te ya kofinga moi concurrence mon loyal et ya ba concurrence loyale musique c'est la bon concurrence loyale fuzala mais ya kofinga na nde à l'époque lelo koma pinaki mama na yo tata na yo te à l'époque c'était pas ça bon Mario ba imba Mario Isaka nani oui Mario azalaki zeka mutu te Mario azalaki mutu mo azafana na mwasi akota libala mwasi azobokola même si lelo peso mutu oza okota libala donc baboya otia comme mutu okota libala eza mabete mais kokota osala rien so okofana na mwasi na ndako mais quand tu contribues oza Mario te tu paies les loyers oza Mario te mais le bande soba laisse à 100% là on peut t'appeler à ce nom là mais si on va dans moi sur vous avez courageux au contribuer au foot à parler vous avez une responsabilité non pour le lot moto yo ka ngo ba to belo mona no a kota libala mutu suta e biote dis-moi moi si mon aki na finga avant na pas basi oh ngana nda kuna ngaba na zabe na contrat na F3 3F pardon na contrat na 3F on nga vanda te mais lelo so ezaki moi si moko kazai na parler na to yoka to vandi ezani te et puis ngana improductivité vous comprenez pour productivité talaka na vanda nga mo metane na Moscou alors donc dans la improductivité productif dans la pena productif mais na donc na no ko na mobali mobali ah je vais la gagner moi je suis mobali na pena carte bleue na ngeli solo la carte bleue so iratakati na carte bleue donc ne pena mobali ala donc c'est ça quoi tozoko bakaka webika nzamba osala zo batela makasi ezana no momuke donc toujours comment ouais tout quitter la biso parce que vous tous sur la pied ma solo na yo mais ngala linga voto ko taka na solo non parce que ça nze mon nom peut yembaka malgré tout le banze mo pe hommage na yo ki ote na yo ka ko ebisa ngozangi na studio par rapport ya ba hommage na monde bandeko basali par rapport ya makambo ezole kalambuka na biso mais vous avez nze moment au sala ya président Kabila wana e boosta ka yo makasi si yo zali na bati doit pene yo zala parmi peu batib na yo bateau parce que nde moi de sala confusion bateau oye bateau nanya yembiango au clipango te kota te izaka raba minduki banini cercueil je m'en étais là non ça la clip dans ça image comme ça là c'était dans un appartement chez un ami tout ça la image on a tchakango na tchango na chepe ningezala ba funérailles na e nje mbona ivanda ya mwetikala chef d'œuvre lo batebele na tango comme un anniversaire ya fait musée nje mbona mtebetaka donc rêver abat pour na yembango pe na yembango bien avec âme ikanga quoi ikanga tikala libela kozongo te yo katange famakila wa mwana no pele kidayo wa papara papa amina yo na intere yo ya papa ya eza kutu ya yote yana kanina kalukaka mabele ya Kongo ya bana Kongo nzela lisolo eleki ya masasi lite ya omoni makambo e coïncider pena makambo ezoleka lelo na S ezo continuer ba makambo wana ezoleka na S nzembo wana pe elobi na moni bazwa ma partie ya nzembo wana bacha pona mama S ya omoni na monaki ermo na yembela so S te ka eloko wana ndenge bacha Yono katangisa makila oya mwana no pe lekida yo oya bapara pe ba amina yo na intérêt oyo ya bapa ya elobi déjà na guerre wana ezo sama na est donc na mona tina osasu nzembo te loka bachaki parti wana c'était ça maintenant na moi loko mona osala na za studio et pas Christian
Soldat du peuple. 1 minute kaka. 1 minute et 2 secondes. Na lobby na lobby kaka. Biso na biso peuple congolais. Na lobby 1 minute et 30 secondes je crois. On a eu kaka na tambusi mongongo na pesi message. C'est un message mais na mélodie quoi. Bah toi là où évolue côté à oya comme bête. On limbisa moté. Oh ya. Ndimbo no majoa. Ah oui, bon bah on a ponga la vie to yemba vie na ngala. Ba couleur. Donc ba confondaki même. Ezaki ngam na yemba ngo ba pa ebina mo ezanga. Fais pas benga kao. Non, t'es. Là, moi. Bon, viens bien en gâter pour te bien en pour te zala. Sur la qui n'a pas vous avez pas na été. Na qui n'a pas zana ouais donc. Na yolo pena le lové a mérité statut pour faire boula yolo on fait rien. Mais yolo pesa yolo comme le lopé yolo zanga. Vous comprenez? Donc yolo zaya. Parce que à PCP idéologie mon yolo tout le monde à landa donc mo kilebi à sala ba chanson ya danger o yuti lelo ezalaka pour le même na fête so OK so ba beti nzembo lokola vivre monde ba obina petit mbembe ba obina ko nga utana yosu ko remix ngo lisusu na pesa ngo susu valeur donc c'est un grand Mbonge tout que la différence donc là on fait tout coup dans la tigila nga oyembisa batu balanda fukamaka des sous-accent afukamaka nga tigina nga pena kasi pe monsieur chango basket ta do signaler nga donc régie pena et signaler nga to zo mbonge s'il vous plaît vraiment non mais pour to ya na biso na fuka ya ba yoka tontola ya ba yoka tontola auto pesi pouvoir petit nabiso moi nabiso to pesi pouvoir baya le 29 na vérification ba oyoka Patience Mukendi de longues jambes batu ne ba kota na internet Luki passeport olingo zo passeport na poto awa olingo kende Maroc okende Dubaï Chine Luki passeport baya le 29 bato na posa ba yoka banze moi tontola oyemba ba yoka tontola oyemba et puis bakota na internet afuka makaisa to imba déplique ouais surtout yango déjà clip eza wana clip ezali déjà bayoka koyi donc thème ya nzembo mélodie ba ndenge to yembe déplique ayemba na bongo te ayemba ndenge mususu na yembi sai na zong sai pina na réplique asala ba vokola loi mbombe na ki déplique bayoka olobi o afuka mina non moi cité ngai na bondelaka ye ngai na bondelaka sheri na ngai soki nasali ye mabe nasengaka bolimbisi mpo pardon ezalaka nango fele soki ntango ya kofukama ye nafukamaka ye liboso nakitisa mpepo na ngai oyo afukamela nanu mwasi te asote bible aloba mpo moto nyonso afukamaka bakota bayoka oti na ba président de la république na ba président de la république bafuka mela ba mère avant ya obeta bena meeting bena donc aye bena afuka mela na mère na parler après aye obeta meeting moko atombolo afuka mela donc afuka ma ba kota nzembo na bayoka ke non na ba président de la république bafuka mela to fuka mela ba mère oya fuka mela na moi cité a sauter bible azate utini suba sauter bible azate to fuka mela ba ya wili musheni est fuka mela ka mama ita musheni ali bola mu contradiction afuka ma tena parler ba wili musheni zala tena parler za fuka ma après que ça wili musheni libanda il faut non la nimi il faut faire bisaka wa pe abija ara mwe wili zate aiza mwa abengisaka mpenza na dijon nga na obenga vivre na kende habite na palais na togere makambo ya palais bani awa moya grand prêtre ya te marita beyaso alobi mpe na obima te na obima te biso badeso na molai na bomona bafuka misinga ofukami kaka sikoyoka nzembo wana ocomprendre osepela naki lelo po balingaki lelo totieki lelo avec des pliques pomba
bato basengi non ça sous featuring na mutu mususu na bi bobo za calme ba petit na ba basengi na nani moi donc bato pe ba souhaiter boy bana Ferrego là si ne temps na kende ki Lyon ouais na kutana na ba na ngiringiri ngiringo ngiringo to mabele ba exila mavinga faut boyemba no bon ça viendra ya nango ya mukulango ko katoyemba donc bamsu babinanga yemba na boyemba ka boza calme ba biso saliso ba différence ngala luki on a là dans la monyo te mais na monika ba komi ce que on comparer sauf Alina Ferré par rapport ya ba génération qui lelo Isaac lo nini on a monika des sous à santo à lobby numéro 1 en musique qui dit de boy dans la page na loba ki numéro 1 te na ba ki numéro 1 azate mais il est là fali place azali azawana donc pour numéro 1 azala raté mutasala examen ou pas pesa mutu résultat azate mais il est là il est à la hauteur c'est tout et quand on diminue savoir et artiste mais oui mais c'est batu ba interpréter les mabe batu na yoka kinanga na mona kinanga batu ba msuba ba bozaka na bongo TikTok to YouTube ya nango mudalingo finga mtawe ko loba lobi na mais dalobi aza na hauteur non comparer na mutute donc ça va comparaison non je suis pas là pour comparer dans le but que Azana auteur faut tout accepter bref donc artiste andimi savoir et mon artiste tant que les qui n'est pas artiste et musicien fallait pour pas oui donc fallait pour pas Azali place Azali à la hauteur Isaka toi na choix de photo moulaka le poto tala mais cela n'empêche pas que le papier ba effort ya baninga mususu bandeko on attend la peu interview à faire rigola obi à sa carrière nae à CP la peine a fallu pour passer la makamne sans qu'il à s'attendre na faire rigola ba doit CP na sortie médiatique ya faire rigola wana étant que artiste mais à bois qu'elle peut moninga né tant sous ba flair c'est pas dit que par exemple bien fallait à la hauteur batum susu neti bakiti ba non il est à la hauteur il est là grand chanteur peut ba ali neti ba faire ba grand chanteur ba usape boulot ya oui Jésus des nuances un album ya faire nzembo na sepela nzembo ba imana na malage osoma apelaki ba chanteur ne na yo chanteur bazo yemba bimi koto na donc Isaka ouragan son abosa de ouragan tout le monde a bien que chanter bazoyemba vous comprenez donc moto asali musana bien tout ça obligé tout dimaye siko tous les canadiens tout le bagage oya yebite tête photo ba oya yebi là mo pour l'équipe pour le bagage oyo ba yebi nous ne sommes pas là netinga le moto les canadiens pour les canadiens ba no dessus ça faut chanter Moutou Akoleka fois le bagano de sous c'est un très bon chanteur, un grand chanteur. Oh ils a bongo. Zona. Donc les longs on a les quartiers na mission pour na le babina que non te faire non faut chanter. Non, c'est un grand chanteur. Il est là. Comme les longs on a les cas jamais pénal au bakeno, Fali Batumi ba éviter Fali c'est un grand chanteur. C'est un grand chanteur là, mais ça va cher l'épaule. Donc c'est un grand chanteur. Pourquoi ceux qui m'ont dit que l'obia mouba m'suba mon amabe? Non. Bah grand chanteur bah aller ébélé. Mais si dans des pliques pourquoi dans ce gars yemba nanga? C'est un bon chanteur. Vous comprenez? L'obia héritier Wata. Richie Wata na beto c'est un grand chanteur aussi. Beto concerné na dôme de Paris les 24. Pourquoi pas Tondi Mayango? Pourquoi pas Tondima? Les leçons dans l'église, on a que héritier c'est un grand chanteur ou bien alors moi batum suba mona on mabe non ngana vieux na vieux na bango donc moto sala boulot vrai tant que ngamo pe soupe dans les grands maîtres pour un grand maître nga pesa à cours ndina na yemba wana na pesa à cours gratuit boye ko la na bino sa mu tete zomona tant on a zali grand maître na pesa à cours ya chat donc pourquoi pas nandi ma bat ponga pe na ko bude na bat na ko bule ka pe bona bino yete ngala lekte moto aza ayebi boulot na photo lobela et to pe sa ba honneur na c'est ça c'est juste ça
Ben voilà, et puis laissez-moi aussi vous signaler que l'artiste et musicien Robinho Mundibou avec Gauthier Mascotte, le producteur a Robinho Mundibou na théâtre de Maribel, donc théâtre de gymnase Maribel le 7 juin. Robinho Mundibou à Rosala, Koto à Paris. Ouais, et pourquoi pas aussi faire Gola à Rosala, côté à ING Arena na Belgique bana ya Belgique et puis ba Gaulois bosomba ba bié ba balinga pe Robinho Mundibou bosomba ba bié bokota tolingi musique et vivre comme musique en zongi ba to ba otsa ba date ba bonne chance na bango héritier watana ba osana Dôme de Paris le 24 mai opération pe comité à date. Pour programme Morobo qui est de Canada, mais ici quoi ils ont raté kaka. Oui, programme à Canada et l'autre que ça là qui contre l'État qui passeport dans les si là qui n'a pas quitté. Wow. Tant que bah tina passeport, bah passeport est si déjà 2 jours n'a pas soutien. Alors le temps dans ça passeport, papa est sali que to poussi date en haut et comme en mois d'août na Canada. Septembre dans le Canada. En tout cas, c'est bon. Oui, ça a allé déjà dans le Patrick Libanais. T'as dit R9. Prosta na Canada, maman Prosta. Donc, on a un mboka nani JP Boussé na Canada. Déjà, c'est bon. Bah répondre c'est bon. Bah dossier c'est côté. On est poussi date événement. Mais mais le 2 août. Le 2 août. Na Rosalande na que nous na Anémance. Anémance. Anémance, na obeta na Anémance. Si tout va bien, tu vas taper Lausanne. Na Rosala, na mon amai na malage de Lugendo. Né na lobeka que ba chanteur. Ba koyemba. Ba na Anémance, ba na Lausanne. Lyon, Grenoble. Tout autour wana boya. Zurich, ba bien, ba tout boya. Boya ebele, boya kotala ba chanteur ba oyemba. Des sous-accents mongongo elenge et malage de Lugendo. Tous abons en Anémance. Papicho Malumaneke de Paris, Frank Poutou, restaurant FM na Maison, 68 rue Émile Zola à Maison, kuna pe ba beta ka musique chaque karaoké za la kawana samedi dimanche na makasi ya Frank Poutou olingi o savourer kitoko na Maison ban argenté bazara pe menwana donc bayaka ya kawana et puis de partout bayaka parce que ils a bien desservi et puis sécurité il y a kitoko donc voilà restaurant les locaux sont à Paris place est bon tokuta na kanaba feza RDC ba Lorette compresseur bazala wana ba Nagler bwebwe et pourquoi pas vient na biso rajungo ma SFR na boulevard Ney wana 113 boulevard Ney tout ça la rappel kuna donc ba mbote na bango to komi na biso ko comme vraiment na suka s'il faut to marteler ba programme ming eza wana. Donc, le programme est le 2 août, on est au Téléméla, avant que le programme soit là, parce que nous avons un concert à Paris, au mois de juillet. Donc, avant de publier, Kolobelango, et aussi ça peut être un solo, et puis, le programme est là, et puis, nous avons parce que nous avons une adresse à place où nous avons Anémance. Même affiche déjà, si au Tindi, Fire, au début, Bisso, grâce à Jordan Misoa, pour nous vraiment ouais Batouba on a déjà que non le 2 août nous avons en Allemagne donc j'espère message ils a vraiment capté Batouba landi biso de partout donc date à retenir le 2 août na Allemagne wana donc boya royoka mongonga banjelo Rosala wana et puis beaucoup de ming consommer vraiment single naïe afuka mako emena des plics et puis concert oyo asal et donc vidéo au asal déjà hommage à Pepe Calé et puis Papicho je répète encore ba mbote na yo ebele la bossanité maman Noël na Anémance le na obeta kuna po yé mutu donc tant na comme en Anémance ça a l'aise on a commis maman Noël lozolo Noël il y a ça le beaucoup so to kene na Anémance problème te so to kende kuna nga ide Anémance
surtout dans Zurich Suisse bayamba tout bien na même kadi troisième fois na beta kuna donc na sina kende na beti kuna no elo da betsanga kuna 2 fois o za troisième fois na ke beta na dimanche vraiment batu baya ebele baya sikuba yo na live pena to kenda pena to zuba image na malage de logendo ba chanteur ba mingongo des brino original des bandes à London TV yo kati sera partout l'international Maramoroya yango Irsila Mavinga qui encore Mamina Kaloume Bambote depuis London Karim Bekam depuis l'Allemagne Bambote Nayo pour finir je sais pas en tout cas eloko akoloba eza otolobi déjà wana mpona lelo mais na bosanité Jean-Claude Koufi wana bafamille na nga nakobosana ete et puis na bosanité Raoul Wala et puis na bosanité mère na biso mama Apocalypse et puis na bosanité maître Bijoubli il a dit mabungu na bandeli ce joyeux anniversaire vraiment ils a été très bien anniversaire ya vie il est très bien bato asepeli baleki toko vraiment merci beaucoup oh batikali to se rattraper bango bala sima donc boza ebele Paul Mama papa social merci pour tout Patrick Malouavin Global Express Serge Bola Lisa Bola Gelor Kang à l'international Diogo Mukoko Amale Soso Yamboka Bambote Nayo Matampi Vumbi Matampi Toana et Joël Kimwaki Biscotte Mbala pied de Jésus Matumo Nazola Room l'international donc Belgique to Yango Kalamingite et puis l'artiste comédien phénomène Sobe Arozana bino déjà na mboka ya Italie na Italie Milan précisément Arozala wana na Milan le 28 juin na groupe na Mobimba et puis ba invité pe ba ningane ba artiste ba leki na ye Charlie Fidelo Arozala Ida Capilas Junior 6 fois Mobiki ici Mimika Bongo la fille de ouf et puis ba artiste pe o ya baza na Europe ba Arozala wana Hans et puis ba surprise Arozala et belé boso ba déjà ba ticket bo continue na page officielle la dit et Sobe officiel bo mona lié à billetterie soit bobeng na numéro d'angeza na otine la bino ba lien pour na bo somba ba billet et puis parce que biso tout ça la promotion Gauthier Mascotte maison na ya production et coproduit Robinho Mundibu déjà ce vendredi je serai à l'aéroport pour accueillir l'artiste et musicien Robinho Mundibu oyo Petro Kenene pour la visite ya salle oyo à Robeta le 7 juin na théâtre des gymnastes Maribel li à billetterie eza déjà ouverte et puis beaucoup na page ya Robinho Mundibu boromona ou soit beaucoup na page ya théâtre des gymnastes Maribel ba billet eza wana ba prix ba catégorie belé bosomba pour na soutenir culture congolaise et pourquoi pas musicien na bino bolinga Robinho Mundibu oyo a Robeta concert ba invité pe baza et belé yemo pas aux invités ya Héritier Watanabe le 24 mai na Dôme de Paris. Merci na Leni Bidens na effort nyo sozo sala pour na ko tia frère na yo pour manager artiste et musicien Héritier Watanabe. Donc voilà côté à Belgique bokenda ko somba ba billet pour na faire rigolo à Robeta na ING Arena. Et puis maître Gims Dadju Fali Poupa ba ozala bongo le 7 avril ex-Bercy accord Arena pour un concert il y a soutien par rapport il y a Makambo Koleka na mboka il y a este concert il y a sensibilisation et puis collecte des fonds et Gozalawana pour un artiste nyonso donc voilà bokenda na YouTube na chaîne il y a des Souza Santu et puis consommer la chanson Afuka Maka la musique à Kilelo na yokari chanson na ndima ki on a audio et puis to yoki on sous na clip kitoko qualité voilà et puis là aussi j'en profite na pesa Cyprien Nzolo bambote na ye et puis na si ça na Bernadette Masengu la blanche non pas parce qu'elle est belle même s'il y a pas d'électricité elle peut aussi éclairer soki régie peut sunga biso soki déranger te fa basket au microyeb ça derrière grâce quasi ba toka bwana biso na chanson hommage à Pepe Kale chanté par des Souza Santu. Quant à moi, je vous dis bye. Tokutani, à la prochaine. Ciao.